L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. N'appelle Yombo Théo qu'on disposait de temps et qu'on l'endangaï encore Nato le la vie officielle. En tout cas, merci Nabilo Nyoso, bala membre, merci. Merci à la grande équipe à tout le ville honorable Washington, 4 fois prêtre, Eric Chimano, Capelage Authentique, Pinoci Agostino, Papa Social, merci. Merci Nabino tout. Jérim Boma, na Canada, merci Nayo, Ipe Diego Kao, merci. Léon Naza encore na Fondro, var, Bakome Sana. Abi mikolo komi au vaccine. Ah, au vaccine le tombeau ni. Le tombeau est vide. Là il a pu se faire monter dans le raono. Na susu comme mo vaccine nga bini no le tombeau est vide. Voilà donc fondre var ba comme ça là le tombeau est vide. Voilà. Obiso c'est au CP Saraba, au CP Sabate Belé. Le tombeau est vide. Oui bah ouais. Voilà donc le tozana fondre vient à biso kuruta biso tomeka kusona na ye parce que na yamba ki awa na émission to sola ki mais akene Kinshasa et là on dit akene kusana Kinshasa lelo azongi aye vraiment ko beta masolo oya akene kusana Kinshasa fondo mbote mouvier mbote papi game bonne santé pepele na ngolonzo kimeza tranquille voilà donc ndena lobia on est batou au Taï Kinshasa, na yamba qui est au soleil qui m'a makamo vite fait mais et on les a juste ça la présence ou là que sa présence comme quoi aux zonga qui met voyage nous a qui pena pour l'année. Voyage nangi zalaki na biso ezaki ngati ya biso. Ah voyage na biso. OK. On a ngai na Gadin. Ouais. Pour les vice-président ya association. Ouais, vice-président ouais. Et ndaki na ye ezaki prévu to que na José Wanduka. Mais il y a un problème, il y a un Mikanda. Donc, moi, il y a Kendi, ils avaient des sous. Ok. Il y a José Wanduka. Donc, l'air Tokei, avant de Kendi, nous allons dire Ngaï, na Aïde Choum. Na Wanduka, na Gadin. Donc, cela que nous avons président Chaplin, na Fidos Monabeni. Ça qui naie. Tu qui na Gadin. Et là, le boss de Salagi, tu connais beaucoup na bourgmestre. Un bac biso bien. Tu es bisa qui makamutuza nango. Makamuni boza nango. Nazoya. Projet toza nango. OK. Ah donc au Kenya ginde qui cherche au Kenya ginde projet. Tu connais le projet. Après, ça qui est un projet beaucoup de parce que pour ça le projet, attends, vous savez le projet, si vous passez par Bourgoumètre, c'était Bourgoumètre à l'État. Si vous passez à l'État, des projets au l'État. OK. Vous savez jamais, vous savez le projet, vous Mabino Azati. Donc, n'est pas conseil, il fallait passer par les Bourgoumètres. Ouais. Bourgoumètre, c'est bien, Ayamba Gibiso, Maboko au fond. Donc, tu connais les solaires 30 minutes, mais tu solaires comme 3 heures. OK. Ah oui, parce que pour naïe, ils ont pour l'intérêt naïe. OK. Donc ils ont dit sur 30 minutes parce que bataki belé na libanda, baki na rendez-vous naïe. Mais tellement les solos tu as c'est intéressant. C'est intéressant. Et où t'as les gars qui tati. Dans Zibino après doit occuper temps naïe. Ils sont bien en jetant belé de solo li. Vraiment yamba qui ont makasi. Alors si quoi les toquer dans Juliana, les to sa campagne na ka dans Jul. Donc Gilois nyonso dans le vide bien. So bazaki 1000 Gilois. 999 d'aba Gilois ba yambi projet pena na esengo mingi pe na mboka ofungwa. Tout ça qui ba réunion, tu expliquer ba réunion, bourgmestre atuna biso makambo ezande ngi tobite, biso toye pour le développement ya Njili. Parce que banda to longwa Njili, bon bamusu bazonga bayaka bamusu bayaka te mais vérité au biso de monagi sur place vraiment o baya o nana bakene njili o bakene na ça te so baké baolela. OK. Donc il y a un autre baki qui déterminé vraiment baolela nani mais baby donc njili dégâts donc poubelle
Njili est comme ma poubelle. Ok. Sur tous les plans. Tu sais, je me rappelle quand dans Zaki, il y a l'être bon, on a famille, on a quartier 6, mais pour ton côté, il y a un danger. To baluki, en décembre, c'était terrible, Banzele Koufa et tout. On a eu Njili, donc, ceux qui biso, bana Njili, tout ça, les rébons Njili, ils ont honte. C'est la honte. Ouais. Parce que tout ça a belé. Mais, dès qu'il y a belé, orgueil à bana Njili, on relevait des filles. Ah oui. Tu relever des filles ensemble. Bisonioso, Njili, vraiment, ceux qui battent ou cotiser. Au moins, les camés bandaga, bonjour mon amour, le gros âgé. Mais après, pendant il y a ma cassi, nous nous sommes en et puis, Balanjili, on va respecter, on va s'assumer. Parce que mon Balanjili, on va finir, et là on a les Balanjili, on va Balanjili, on assume. On a dit ça, on est fier sur le besoin de Balanjili. Parce que tu as dit valeur na biso. Donc on assume. Les Allemands baisent à malam, on assume. Jamais le Balanjilo, oh là, j'ai la réalité. On assume que toi, Banjilo. Donc, déjà, la base à l'idée, tu assures qu'il va marcher parce que Balanjilo, par exemple, biso ciment, beaucoup de gens dans biso, biso mokobe a na diaspora. Tu peux s'animer beaucoup. Donc, il y a des gens qui ont fungwana. Bande kobacha ba cotisation de solaki et puis to banda ba projet au 2 ans. Ce qu'on les yango utaki pa nani wa mona ki penza après ya lobby. En tout cas, il faut tokende au secours na commune de Bisonji. En tout cas, likamu ole bandaki. Tozaki na baninga. Tozaki belé. OK. Na baninga, to solaki projet mais corona mutu et bomaki projet fandaki. OK. Mais batu oyo ba memi likambo kolongwa ati na Njili ezali ngai na garden. Donc kena waduka bon abungisaki mikanda. Donc soki pe likambo ekomaki tina ni wani tina bo commerce ezali ngai na garden. Wana mutu moko ko contestango azati. To sali pena grand boulot. Na biso grand boulot garden azongaki ngana tikalaki. Tutambuli be call sikoyo na kati noté nenge otambula na Njili. Alors deux hommes ceux qui faut banda projet bo banda na côté ni normalement. En tout cas projet eza tous en réunion comité. Batu tout ça qui ba doléance. Batu ba doléance. Donc problème oyo musala oyo eza majorité. Parce que toujours ça, le comité est la majorité à la dictature. Si tu fais un comité, tu dis que l'aime sous assainissement de Maliboso. Tu sais l'assainissement. L'aime sous l'hôpital. Tu sais l'hôpital. Donc, le comité a décidé d'un projet. Parce que dans le projet, on a fait hôtel à sous Makambu, Badolens, Bato, Balanjuli, Bapesaki. Ce qui est tel que quartier 1 lobby que full. Quartier 2 lobby full. Donc, quartier nous au total, Njili, 8 quartiers le full. Tout ça, 8 quartiers le full parce que on est la majorité dans les Zali. OK. Alors, on est au Baolanda Bisso. Si vous avez aux Zongi, je crois que vous aussi dire moi réunion, vous avez quelques réunions déjà. Les Zongi. Tout ça, la réunion au comité. Vous présentez Batou, le Robin Boutique au Salé Chassa. Alors, Bandégonomie, Koto, Bayambia, on est. Vraiment, Bayambia, on très bien. Bayambia, on bien Makassi. La preuve, tout ça, qui campagne aux Alaki Kuna, aux Akim, tout ça, campagne. C'est si j'étais là. Vraiment, tout bazar déterminé. Donc, nous avons un Sima, Azati. Où est-ce que Nzambe? Ils ont mon pépé, mon goyer. Malgré qu'il y ait un retard, mais vraiment, tu dois relever des défis. La volonté, tu dois relever des défis. Tu dois la volonté, ma casse. La message, tu dois ça là. Vraiment, na kondima ya batu. Parce que
tu soulèveras presque dans mon mobile. Donc, nous allons à un tour de contrôle. Mon bébé n'a pas ah, mais bon, tu peux faire un programme, tu là, tu as un bon amana, tu sais que ma banque, ma kamutu, ce qu'on dit, ma kamutu, comme il y a mobilisation, il y a des recettes. Tu as une campagne, tu as un bongo, comme ça, tout ça, le projet, tout ça, donc l'autre, tu sais qu'il va y avoir cotisation. Voilà. Il va y avoir cotisation parce qu'avec cotisation, il y a un monde. Et au sol tout ça va projet tout ça non. J'ai dit tu vas moi belé moi na mona même bande musu otaki Suisse bayaki mais bato musu tam so bazata musu banjilo bazata musu na États-Unis pour na ba intégrer faut basandeni pour na ba kota faut basandeni na baina na bata Suisse na félicité ki bata Suisse na pesi mbote na lisho c'est que na Niris na ba Bianco do baza ebele na njili kuna na pesi bango mbote longo ni parce que nazaka mingi na contact na bango except to yoka naki boyeke baluka place so bazui salle babenga biso to kotala bango mais nde penda baza prêt pona kosala ndenge tosolaki bana Suisse baza prêt yana bisiko soki bato misusu bandeko misusu baza na États-Unis partout so balingi peut-être bango mpe babanda kotia mwa cotisation na bango participation na bango bandoleka ndeni bango tous tosolaki totindaki barib so tindaki barib totindaki barib donc oyo nyonso tosalaka tobomelaka banjilwa te twana groupe topubliaka yango donc bango nyonso bazwaka yango bazwaka message ok maintenant motu na mosu na wana yango sikoyo mpona baréunion na bino baréunion tosalamaka lokola na baneni siège eza en France non maman idéologie bandi en France mais ce que ba réunion le samaka en France tu va réunion pour décider bon les loto qui ça la réunion par exemple na côté banjilo bazamo bien évidemment bon côté par exemple tu qui la Belgique réunion bon tout ça na boy est-ce que réunion le samaka to bon le bimapé non réunion les bandilos ça la parce qu'elles ont maison mère. Mais dans la maison mère, nous avons passé l'île. Ouais. Donc, il y a déjà de contact avec la Suisse, la Suède, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Canada. Il y a besoin de soleil dans Bango, tu es au Boy. Donc, il y a bon qui date. Biso, tu es benga Bango, tu es benga na. Comme ça, donc, on a pas de sol, on a pas de sol. Donc, on a bon, c'est la place na date, ils sont donc on est vers Bango. Ok. Donc, donc on a mon kilo mobile même dans les États-Unis, ok. Dans le Canada, partout on a ben c'est mais essentiel. On va avoir rendez-vous na date, comme ça, pas de ça la calendrier, on a la bande, on a tout peut se passer des messages. Ils ont passé dans WhatsApp, mais tous en a on peut, on a tout le monde en a éboué. Face à face. Et ça sous bien ma casse. C'est il soudé lien relation. OK. Sikoyo apparemment Nanjili pe bino Nanjili groupe ezamo ebele c'est-à-dire chaque quartier bazapela groupe là Sikoyo di quartier nini groupe on se panzana ba okota la maison mère to ezande di quartier. Non. Maison mère ezali. Groupe ya ba quartier les akola ba Vita, ba Imana, ba Bilima, ba Mabwilu, beki ba ndengwana. Mais ce que biso le léopard. Donc biso toujours qui ne vers ba parce que là na léopard biso to ba joueur. Ba joueur mais ba joueur ne soit réunion sa quartier ça bien. Il go faté parce qu'on est la maison ils ont pilier. Parce que nous avons besoin de chaque quartier pour avoir une formation par rapport à la réunion de quartier. Parce que on est basé à la nouvelle quartier. On a bien ça, on basé on a la nouvelle quartier. Mais la nouvelle quartier, nous avons bateau basé à. Toujours avec ça, toujours parce que basé à très important pour la nouvelle réunion de quartier. Donc on est tout ça la collaboration là bango. Alors, message de relancer Siko et pas Yabanjilo, Nyoso, Bazolandabiso, partout dans le monde. Message de relancer bon. Message na relancer na Banjilois. Tu bote mi Nanjili. Nanjili, tu koli
na richesse te. Na njili benda bata mbongo les millionnaires azaki te. Tokoli na okabula ozangi lo akolia mwana mai kuna ozangi abolami fufu kuna donc tokoli na ndenge na communauté. Ça c'est vrai, dans le de quoi la communauté. Donc, nous avons collé dans le jus, nous avons collé comment qui différent. Dans le jus, nous avons ensemble, mais là, nous avons divisé. Alors, là, nous avons dit, tous les gens qui ont été na Kisasa, tous les gens qui parce que nous avons dit, nous avons sali vie na ndenge na ye. Bamusu ba réussir, bamusu ba réussir te. Bamusu ba kendeke, bamusu ba kendeke te. Donc, on juge mon doute pourquoi kendeke, pourquoi kendeke te. Mon amutu ayebi bit nae, pourquoi kendeke, pourquoi kendeke te. Ça c'est pas un débat. Débat zali na oba kendeke te. Pour l'instant tout ça est le romo. Voilà donc tout ça na unité en Julie. Tu veux qu'on partage et tu veux muninga na passe pour aider. Muninga oyo pe aza bisengo fo za na ye. Mais bana Julie pena on a boyé baza na motema ya mabete. Bana motema ba tona bolingo. Biso entre biso. Na relancer message moko na ba congolais, nous on a profité de l'émission ya fondo parce que webi mboka na biso za okufa. En tout cas bana Njili bravo. Soza Njilwa kobuka na te na likanisi parce que commune na yo moko mto bongisango. Soto lobi to vanda to zela ba politicien. Soki to lobi to vanda to zela. Oh ba politicien, oh ba nani. Oh mutu moko azaki na veni na bino komi député o so nani. Papa mboka yoke odinda. Ça c'est vrai. Lelo diaspora nde mutu olesa Kinshasa. Alors diaspora ko so kana olesa te diaspora kota siko na champ de bataille. To bongisa mboka. Mboka wana ebisi yo mawatru. Alors aux exemples à suivre. Ndenge bana Njili ngala ndozala na bango. Awo ba voyager ba okende boye. Ba konzi mingi ya association oyo bana Njili baza ba kulutu na ngai. Ba pesinga confiance po nazo tshela rabino nazo laksa rabino to bandozala. Nazo zala wana juste pour na encourager pe ba commune mususu. Que bon ça l'appelle au lenge boui parce que moi il va association beleza awa lelo et comment limbisa on a lancé un message c'est important parce que c'est beleza et comment rara bon ça association pour na ceux qui muta bali ceux qui muta kufi ceux qui muta sali boy non ceux muta bali ceux muta sali boy ça cotisation moko bokati mais il faut faire cotisation pour na kokende ko bongisa mboka wana voilà parce que ceux bongisa ngote au moins quand même sangweza qui non bana ngaba ba bongisa ngaba neti ngana na ngaba exemple à suivre bana Njili bravo alors ba programme eza ndenge nini ba programme na bino siko eza ndenge nini ya ba réunion et tout programme ezali to lobaki boye to kende ku vers ba réunion ba quartier na donc boba na okini vers ba réunion ba quartier vers ba réunion ba quartier to sait qu'on est dans quartier 13 OK visiter bon voilà les abino nyonso ngulu pato comité directeur quelques membres du comité to bana opona déjà to kende ngana quartier 13 dans le quartier 13 to ngana président Chaplin ouais voir même que nièce nanga abalagi mais na tikaki makama mariage nièce na préféré que na pesa na kende côté ya na s'excuser na famille pour na kende côté ya makama Njili alors to ba na quartier 13 to compte en contact parce que tous en réunion dimanche pour nous préparer campagne le 25 donc tout ça le programme tout ça on yango to voyer sa population njiloise moko tout ça la campagne après saut de solina na base to côté sco ba province après la province to bima na Libanda France tout ça la bamboko parce que tout ça derrière na ba contact na batu ya Libanda voilà OK voilà alors tout ça la biso te moi bambote pas votre ballon de biso et puis ceux qui peuvent rebeta moi c'était pour na bana membre na bino nyoso autant souvent musika
il faut que tu aies matoyi parce que on va commune basana na ngote ba commune na biso dinda tam super kana veni na bino zo dinda mais OK pe na dinda OK na voiture et tambola wapi na si vino na kende na njili na quartier 6 nende kotika kolimoko mais na kota boye mais nzela zate on a bravo na bana njili bravo et exemple à suivre ya malamu ne balanda nde ya malamu so njili osa malamu po nto landa te po nto betela bana njili maboko te to landa ya malamu na bite na zo ba bien si ça va si ça va OK voilà na go baksa lo bamoko dernièrement bana njili batala ki nani mo bangi na ba réseaux sociaux chokaki biso makasi OK bêtise moko e salamaki mutu moko alofinga bana njili afingi bana njili heureusement na njili mpe tona bato ya makelele ya kosala te taka bapiti lokola se lezino ya kosala te so olobi na atake mais batiaki na se parce que bayokaki consigne que on répond les imbéciles par les silences donc silence yango oyo tolobaki toyokaki moto afingi bana njili baza salite balataka bien te bon nazali apana oloba bakoma batu te mais sikoyo moto afingaki bana njili aganye selon ye aganye po aza ye moko aza makasi biso na moko toza makasi te lokola ye ndenge azokanisela mais ndenge tosangani boye bana njili nazopesa bino message ye anéglige biso mais eloko nalingi tolakisa ye moto anéglige biso na ndenge toyokani biso so tokotize na totangi mboka mosusu ya province ka oyo to na Île-de-France so tokoze 10 euros toza 100 000 et osa 1 million lokola ye ahumilie biso nalingi mpena komona sursaut na orgueil ya bana njili s'il vous plaît bana njili to sauver même blende gozo zika parce que un individu tu es makambe pe utagite a critiquer biso donc ndenge to bandi ba cotisation boy mois prochain à sentir pendant que mbongo koti et puis ye azana makambo zo beta makambo bilamba biso to outil les relever d'identité bancaire o ya biso ya njili pour aloba su koma njili te na bani soka moni likambo wana alobela su makoma njili te parce que tiki yango ndenge wana eza lokola na njili makambo tokosala ekosimba te pe ye afingi biso fo tolakisa ye ke toza na njili après tokoti le relevé dante bancaire na biso asentir mpena ke bana njili baza na buso basusu te baza na idéologie mosusu donc tozobeta terrain moko su te est-ce que barelevé bancaire on sait combien de tout le monde lobaki barelevé en tout cas presque epanzani na vide de bouche à l'oreille tout ça epanzani epanzani vraiment epanzani oyo baza nango mpe te basala tu bakomisela baninga oyo baza nango te basala ndeni mpo bazwa oyo baza nango soki abengi oyo baza nango te numéro ya gardien na mutubo naza nango te so nango otala yango awa na bon après obeta na machine obibisango ya ngai ya gardien na président comme ça okosiela bango yango bango so bayoki oyo nde ekopantana donc toi numéro mais so n'importe quel numéro mutu obenga akozwa information sur akozwa information so pa alingi akokota na groupe kuna pene place akozwa ba information ya vrai ok bon eloko toboyi su na groupe na biso bana njili bandeko s'il vous plaît groupe ezali mpona kosolola masolo ya njili groupe ezali mpona kosolola masolo ya mouvement eza groupe nde bonjour bonsoir te musique te Jésus viendra bientôt te eza groupe ya makambo ya njili Jésus viendra bientôt biso na biso to na église na biso to ke na église na biso groupe wana ezali mpona koloba makambo ya njili eza makambo ya nouvelle mosusu te donc tobeta libanda te parce que après créer ba division politique te église te tosola njili parce que bandeko ebele bazotinda ba message malgré toujours qu'empêcher bango batinda te mais bazotinda kaka donc faut faire très attention message ezali
on parle de Julie, on ne parle pas de l'église, on ne parle pas de la politique. C'est-à-dire, même ma proposition. Ouais, même ma proposition. Les canissimo, l'église, on va partager. Et là, on soutient le groupe. On a des groupes pour le développement et la commune. Ça sert vraiment à l'église, en politique pour nous. Ok, tout ça, c'est un bisou, hein? Oui. Vraiment, on les bossons, on a Bernard Makonga. Bernard Makonga a un bandal. Mais, il y a l'idée à Bananjili. Mais moi, je suis bandal. Même, gars, je suis flatté. Donc, je suis vraiment flatté. Il y a l'idée à Bananjili. Bernard, na maman Rieto, vraiment, Longonia. Bernard Makonga, oui. Moi, je suis bandal. Mais, il va y avoir Bananjili. Tout ça, je vais pas vraiment, à l'obaraté, Bananjili va pas gêner. Pas un biso makambo au salamade. Mais là, Odolingi, Batunio, sa commune, tout l'un d'exemple, le gouvernement a rien pour la commune. Parce que situation beaucoup ezali, donc, biso Dolingi, Balanji, tous l'exemple, tout relever défi, tous la bataille bosso, comme ça, bataille bosso de la population, puis Ninga Mususu, Barotika Babuzo, Bana Makambe Babilamba, Makamba Roloba, Makamba Camion, Bango, Bandakuna Bango, ceux qui biso de corriger Makambwana, Batunio sur Barolanda Biso. Parce que balandi en côté, bana commune là-bas, bana ozomé là-bas. Si. Biso déjà de bandité, baso bet leso maboko. Ils ont moins n'anga bate papier. Si. Mais au moins idée nous et génial. Franchement, ça n'enga bien. Nga ça n'enga bien, nga au génie nga ta. Voilà. Il y a entendu le bate, ceux qui te au moins tout le monde est muté mabe. Tout le monde muté mabe. Nga so c'est là malamu en tout cas. Quand ça malamu balanda en haut. Ba njili ngamba yo vraiment photo landa en haut. Parce que toi c'est la paix hôtel la paix bino. Pour to landango bien faut tout le monde quand même ndenge sala ndenge beaucoup émerger njili et tout voilà donc nga papi gen nga na yebisi oboy omoni garçon oyo fingi bana njili nazala pas dans le bobo ko ba douter yemo place azali amiyebi nega fingi biso za lo salisi biso. Vraiment, on s'appelle dans ma finga naïe. Mais, tu relaxes dans ma finga naïe que biso toza ba pauvre, biso toza na pasi, biso toza na bilambate, yem toza na bilamba, azana makambuno sa bien, bananjili, afingi na bananchango. Tout. Mais, biso réponse na biso bananjili, toyo ka sonité, pas to pesa mu de finga biso lokumu. Et c'est qu'on a aux sanguisi de cotiser bambongo. Mois prochain, après 2 mois, tu dois relever tout tindelier. À mon appel, tinani balanjili balongwagin jili ba epoto. Balanjili balongwagin jili pour epoto ba yé pour na bilambate. Balanjili ba o balongo ba epoto za pour na ba communauté. Mais siko on a ma kambakala. Njili aliona kaleza ndingi mongote. Yakala mona mutoki na ndingi azobeta na ndingi na ye. Mais les autres azobeta ensemble. Bananjili na lobi na bino boye message na pesi bino to fingamaki bino nyonso boyoki mais to pesi réponse te parce que nanjili peut-être na ba petit so ba lobi ba attaquer ba attaquer mais biso toza ba papa moko to tchena se to lingi ma ko pelisa moto te mais eloko to sengi bino ye moko nenga fingi bravo mais ko fingane de pesi biso makasi na yebisi to ko sangisa mbongo ya mukete mbongo ya belé donc to la orgueil ya bana njili na mbongo to sangisa so konti na banque to rotine la ye relever o biso to konti ici pendant ko bongisa njili et non pendant ko somba bilamba donc voilà pona ba mbote nengo lobi na bandi mbote na ngai na mama Makonda Geneviève moste na ngai yango yo bana na ngai Tseke Tade, Tseke Koko Shiko, Sandra Tseke, Pamela Tseke, Sengo Tseke, Thierry Tseke. Donc, Owana Bala, Bayanangai. Après, na pesi mbote na grand frère Nangai, et Maki Kwakwa,
Yebe benda zali na kati ya comité vraiment za osala musala ya malamu. Na bana ye Mariette na Loïc. Na pesi mbote ya nangala kisasa ya Bernadette, maman na Magloire. Na pesi mbote na maman Pasteur. Moi c'est papa Zumbu Pasteur Zumbu na bana inyoso. Na pesi mbote na Lili Mumazi, moi c'est Oscar na bana inyoso. Na pesi mbote na Julie Kunkeba leki na ngai na mbani Johnny. Na pesi mbote na famille Zafuila na Kasabo baoni so baza awa. Na pesi mbote na famille dia Sonama baoni so bazali awa. Pona batu misusu na pesi mbote na Gade Mukulu fils président ye pena na tokine na Gisasa pena wa mutu na wa ala bosseur compagnon d'élite, c'est un bosseur compagnon de lutte, c'est un bosseur chaque jour azolo wana ngiri pendant un mois azolo wana njili ba sacrifice na lemba ba sacrifice ka pona commune si aho wana na njili ina lemba atala ngiri lemba njili na tikalo futa carburant dans mukolo moko te. OK. À part ba dépense de salaire ngana ye na tikalo futa ka carburant mukolo moko te asenga tambo ka carburant mukolo moko te. Na pesi mbote na Aide Shungu. Faut Shungu. Faut pas mara. Faut pas mayer ngana. Na pesi mbote na Roger Luma. Oh, Roger Luma. Ah, mutu na ngai pena na ndinga trop. Na pesi mbote na président Chaplin. Mokonzi. Mbote na José Wanduka. Oh, pire vieux. José Wanduka. Mbote na Maneno na quartier 8. Rigisha na quartier 11. Yoshiko moi na quartier de ya Tongo. Gary Mogao. Vraiment Gary Nzamba Pambola yo. Parce que pas de ça la campagne na biso moni nana. Au pire la biso salle au félé. Ah, mutuana. Na pasteur, au pire biso salle. Mutuana monene mutuana. Au pire biso salle au félé donc oza motema monene. Vraiment Nzamba Pambola yo na nengo sala parce que le logo luka place senga rapé makoki. Obligé. Mais yo tu makoki te père biso au pire biso félé. Vraiment na batunyo sur église. Na ba pasteur nous ozo la sapena que ozali na bolingo puis tout le temps benga nga pour joie nouvelle. Voilà. Na pesi mbote na ndeko na ngai Mata Motoro na Londres auto solo nga sikoyo na ebwakeleke relever bi fondro wana ko deux fois te na woche na otine lo relever. Donc na pesi mbote na Jean-Pierre Mandiangu na pesi mbote openezali à part na bana ya Suisse auto solo na bango tous les jours. Bayaki pe aye moko batina ki délégation lisho vraiment ya yo angoyo awa na pesi mbote na seke to benga na tous les jours awa na pesi mbote na Neris awa wana so bana ya Suisse na ba camarade so bana Suisse kuna boyoka ki projet to bana Suisse nyonso ya njili mbote na bino na pesi mbote na Beya Tulomba la mamie la plus belle. Il est dans la kati ya masolo. Na pesi mbote na Lili na mama Landu. Na pesi mbote na Micho. Non, ben vieux Micho parce que yem tazali président ya comité Anjili. OK. Bazana maître Kanyekete na ba Emile Zola donc basé belé na pesi mbote na bourgmestre ya commune Anjili yene kolo makam. Vraiment to benga na gané tout le temps aza disponible tout le temps na benga gané tout le temps et puis ayoka kimbela to bisaki bourgmestre faut ça muta terrain l'action ozo sala awa vraiment bana Anjili ba betilo maboko ndenge to monaki ba image otindaki faut ça muta terrain pour action wana papa continue ka ndenge wana vraiment et resala biso bien na pesi mbote na bana makonga nyonso na bana quartier de nyonso na bana ya 3 4 5 6 na 13 bino nyonso mbote na bino ezala basi ezala mibali na pesi mbote na Plégé Bekao na Liège mama Anatole baza mama Anatole moi na quartier 4 mama Nzuzi moi na quartier 5 les qui avait Faucon Maman Mambweni, moi na quartier 3, na maman Alice, moi na quartier 7. Wana benga ba maman Al-Qaïda.
so le bini lata bon pour le jour nous bombarder ba voilà ta ba maman on attend vraiment ba maman et ça des fois on a nga benga ba maman al Qaïda donc so simbi ka kanjili oyo ba koloba na yo donc na pesi mbote na masa na ngai moto mata dimbu na Londres mata to sol na yo na ozela photocopie à relever pour na on ebi ki toko mingi et puis yebisa ba leki nyoso ba na Londres kuna ba zoro ba papi ba diabudia boza ebele donc basi bazoki message ba passer na acte et puis na zongeli susu mbote oyo na pele lufuta na bana ya mambenga nyoso bana mambenga bato bete na mambenga capitaine Kiika Mamvukila Jado Mukulu Mani Simba Mani Nzuzi Castello Matuta Jean Papa Jerker Mopret Rizé. Donc, baza est belé, parce que là, au Foualouka, donc, baza est belé. On a tant qu'il comboté vraiment, Bozouanga est pénal, ma bête, mais tellement bosé belé, Moussou n'a évité. Pour nous, qui ça, na pe simbote na ngasusu, na Sebos, Sera Maziku, petit nanga Sera Maziku, bana vitrine so, bana choisi le roi, bama benz, baza est belé, donc baza est belé. Na bana ya venu ya quartier de o ya quartier ba on nous appelle si binomboté donc toujours kende lobby na Belgique pour la vieille quartier pour faire la fortune au vieux Paul enterrer dans lobby na Belgique donc au ba kende ba la possibilité enterrer dans lobby samedi donc to kende oyo na pe simboté tellement baleke belé na pe simboté na pe na de Claude Nzinga na ba ancien joueur ya Julie baza na match na terrain ya Courneva au Kangana Saint-Denis terrain on a donc bana Julie ba obeta na bana ya Trésor équipe Trésor ya Julie donc to sengi bino boya ebele eza na semaine to kubanda wana donc boye ebele ko assister ba leki comme ça et ça la bien pe na kati on a sous to ko ça la propagande ya makasi pour la réunion. Donc, bana Njili tout, boya na terrain ya Courneuve, baleki ya Njili ba robeta ba leguna. Donc, sogi bolingi, boya ebele, comme ça de soutenir bana besoin Njili. Voilà, merci. Na bandeko bolandi biso, je crois que le message est passé. Message au moins déjà clair et net. Ba numéro na bango yango les affiché. Pour nous ça vous en a besoin. Il y a cause d'information moko bien ngate bien ka numéro on les a affiché et ça va numéro yo so bengi reçoit plus c'est-à-dire on reçoit réponse ya mutu na yo ngai na ozong so suka na numéro donc ko ça no ya ko bien ngate bien ka numéro mi sato monyo pour na moko bien so de gito bengi mususu ba compte taper zaraka voilà d'ici là on va ça vraiment Papi Gen na remercier yo merci moninga na bandana yo obligé. On a reçu Kayote. C'est ça. Ils ont le contrat. Après, battre bon ça, on va mener na bango. Ngaso na ngo passe obligé faut na pas na parce que moi yebi na bandana. Obligé oui. Ceux qui ba comme ba no kende na ba message, yo poser na carte. C'est ça. Poser na carte donc na vie faut être fidèle. Ouais, obligé. Faut être fidèle parce que moi ba respect aussi. Parce que tous za na yo bien. Pourquoi pour l'instant Luka Moussous. Voilà. Donc, comptez dans un programme, ok, merci beaucoup. Donc, on a plus de confiance. Voilà, vraiment surtout pour l'évolution, toute bonne marche de la commune d'Angeli. Vraiment, on a partant pour l'accès tout engagement et pas nabino. En tout cas, on vous remercie. Dans le lobby, ils ont l'exemple à suivre. Ils ont bango bate, bango ba salut pesala. Ça sert à rien. Vraiment, là, on a sous Mbote Mingi, na Bernard Makonga. Oh, Bernard Makonga. Bernard Makonga. Makonga, il y a combo ya barabara onga na fandaka. Auto fandaki, auto fandaki na quartier de Nanji. Les musulmans comme ça kokana.
Bernard Makonga, Bernard Komba papa na ngai. Bernard Komba papa na ngai. Makonga Komba baraba na fanda. Ouais. Donc, Makamuso Zali, ils sont naturels. Bernard Makonga, un garçon de Bandal. Abi, mais Bino Banjilo, comme ça, il génial. Bonne solidarité, moi, na Bandal. Tous les tout le temps, Mobali à maman Rieto. Tout le temps, elle va vraiment bananjili. Na franc-moisin, voilà. Na franc-moisin. Donc, elle va, on a goûté tout ça, elle va réunir pas naïe. Donc, elle va monter à cause contre ma bananjili, parce que, et pas na bango, elle va tout ça, la montée, c'est impossible. Voilà. Mais ce qu'on biso to lingi, ce qui biso to sali, commune na commune, et ça la nengi biso to sali, et des bandits qu'on a bango au bazar qu'on a, parce que ça le rôle exemple. Parce que dans l'État, avant la premier béni, la première bazar nango bamo baïbi. Biso to zo mona siko o biso to za nango o l'État zo salati. Donc biso ne faut to sala na ba problème o l'État ko gadi parce que ça le rôle au longwe awa au kutinda ko na bino ko ne bukana o lingo lingate zo na mungo bongisa on souhaite ba oseka. Donc njila lelo eza l'État wana. Nazo baba membre njili pour la cotisation. Vraiment, tout éliminer la cotisation. Bochambongo, biso na bino ensemble, to kamusamoki. Voilà. Mais oya finga njili, ngana pesi mbela. Parce que njili yo kwa ngai. Et yo kwa be batu mususu. Et batu balobela njili mingi, ezangai José Wanduka c'est les uno Roger Luma na Gaden na Aïdé badolo mingi wana. Donc message toujours pesa bana njili vraiment ba fingi biso toyoka sonité réponse na biso ezali tolingi to relever l'identité bancaire ribe vimba totini la muto afinga biso réponse ngwana bye. Merci, bye bye. Ngana ye olelo mpoto yokana mama ngana ye olelo mpoto silisa kanisa mosika engana uti na poto na ekotala yo ebongaki tomonana naleki kutu na granka epai tozalaki kokutana ngana yo namoni yo te olekaki wapie tutue ae Jean-Claude Mabonzo, Africa Business Center, il a dit la fait mbongo contre mbongo. Tutue mwana ya sefa mama uzaliye wangai wa motema tutue leki ya kadima semeki ya iveta e nyakos na poto masolo se ayo dolido se kapela maloba se ayo Sami kapela masolo se ayo Joana Angola na maloba se ayo Anime ngai masolo se ayo mama Ara mwana ya sefa oh bote naturele mama Tutue mwana ya sefa mama